banji lelo nani azana ye prix lelo lelo iron aza prix société lelo Chris nde aza prix lelo yo ozo mobenga manani lelo ozo mebenga makombo nini kombo ya Chris chrétien na mo Christ ye azo benga ma Chris okoki kozala chrétien te ozo futa dini c'est possible non opia dini te opia offrande oyo oza nango soko oza nango okoki kosunga makambo moko boye eza na église frère moko aza boye okoki eza obligé te dine eza lisusu te ezalaki mpo na baprise lelo biso nyonso moïse aprofesaki yango biso nyonso oza baprêtre na baprise. Magazine Vérité ou Réalité, magazine Vérité ou Réalité. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Johnny, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ya Johnny, si ta fuma pour tout banga mouchuri sous elle. Ta caillou les aboukolona, profite bien de ton jour, hein? Mesdames, Messieurs, vous qui êtes sur Nouvelle Tendance Télévision, bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité ou Réalité, dans vos maisons, dans des métros, partout certainement où vous nous suivez, nous vous disons bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous captez. Merci infiniment à tout le partenaire de cette émission. Mesdames, Messieurs, à la prise de vue, nous avons Alidor Luyeye, à la réalisation, nous avons Jordan Panzou. Merci également à tout le partenaire, en commençant par notre sponsor officiel, Janisita. Depuis Switzerland, joyeux anniversaire encore davantage. Merci aussi à Taboufa Top Model, merci à Malorista Congolaise Malolo, véritablement femme d'affaires, Chouchou Natati, la plein de spécial Nayo, P. Mbotemi Ginabanekotu, O Bolanda Biso, cette grande dame, jolie le combo depuis Genève à Zolanda Biso, Boza et Belé Baïke Botala Biso, partout à travers le monde. Mesdames, Messieurs, Bino Batutu Botala Biso, Lilo Lisusu Tuzana et Semoya Koyambe Labino. Mosal Nanzambe o déjà beaucoup mi komisana na yeto baki malin mais bokoye ba et puis bokoye ba zelani nazali bokoye ba nini message pe nini o azo memela bana Nanzambe. Alors nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau pour la énième fois l'évangéliste Daf Adama o tozana e awa plateau na yeli tomeka ko solo la lesusu to kometa bino ke to solo makambo ya dîme parce que le tozongo na mingi dans des églises motaki kosala asiti kosala soki bafuti salaire na yazo zwa 1/10 ya mbongo na ye kokende kopesa c'est pas pasteur to pas père spirituel enfin que azwa pe lipamboli parce que balobi ke yango ezali par ya mosali na nzambe basali na nzambe. Alors tolingi toyeba tokota na mozindo amena biso lumière na etali
dîme to 1/10 ya ba revenu oyo tozo salela. Alors merci beaucoup na bino surtout si je na biso zande oyo wana de to me camper kosola pe de temps à autre pour réagir. Vous avez question, remarque, suggestion, numéro nanga ils allaient afficher pe numéro il y a évangéliste Daf Pesa est affiché. C'est-à-dire suggestion, remarque à quoi yambayo pe bo me ka kosola na ye malamu. Évangéliste Daf bonjour. Bonjour. Bonne santé. Ah, Ok. Santé, ça va un peu. Espérons que Oko se rétablir. Puisque beaucoup de gens ont bon malade, cause moi baptême et ça. Kasi ese mozali mingi ya kozala na osu lelo a na plateau na biso mais mingi lelo tozokota na o Italie moko na zomi nde babenga na lingala 1/10 en français mais bimi to bisa na kobenga dîme ya monde to bika kusula awa na o Italie dîme oki ko bisa sudan dîme ezali nini pe nani oyo aza habilité ya kolia dîme. Est-ce que nous avons na kati na ba église tozopesa mbongo oyo eza 1/10 ya salaire na biso tosalaka mabe to tosalaka malamu? To réponse na yo oyo nakoki koloba oyo nzambe alobi eza nango mbongo te. Dîme d'abord eza nango mbongo te, nzambe akrea mbongo te. Mbongo intervenir tokoboya yango te mais dîme abanda makamba mbongo te parce que mbongo toyebi yango alobi ke pia César oyo eza ya César nini elongi nini oyo eza mbongo ya César pia oyo eza ya nzambe. Ozomona nzambe oyo akeya oyo eza mabele oyo eza na souffle la vie oyo nyonso eza kuna. Soki totali na dîme tokoki koloba ke dîme eza nango mbongo te. Ozomona ngai nazo comprendre te ba ministère oyo soki okomi ko garder commandement ya nzambe bazoloba toko garder commandement te toza na grâce toko garder boye te mais soki komi makambo ya dîme bazokende kaka na ancien testament kolongola komema kuna makambo ya dîme. Ozomona dîme ezalaki nango avant Yesu akoma na ye Christ kokufa na ye eratelemaki après ba dîme ezalaki nango te na bapaso. Ozomona dîme eza nango mbongo te. Tokoki siko kokende totala na nombre totala dîme eza ya nani pona toyeba ke dîme nani aliaka dîme ndenge nini ezalaki. Nombre 3:10 tokoki kotala wana. Nombre 3:10. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce. Et l'étranger qui approchera sera puni de mort. Oyoki. Dîme ezalaki pona Aaron ye bango musala na bango bazala na office ya ndako ya nzambe. Bazwaki héritage moko te mabele ou bien banini basalaka nzambe ordonne bana Aaron nyos comme Aaron azalaki priest bango nyos bazala na ndako ya nzambe bazala droit te kosala musala libanda bazala kaka kozela batu peuple oya nzambe okomemela bango na ndako. Ozomona soko tali lisusu nombre 18 26 iko expliquer wana pour to yeba que vraiment ce que ezalaki pona ba Lévi. Nombre 18 26. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Donc dîme ezalaki nango pona ba Lévi. Nzambe ndi apia bango dîme wana. On se comprend. Et ça uniquement pour la Lévi. Ce qu'on a pris dîme et ça pour la. On se comprend. Et ça qui pour la mutu moko te étranger moko au simba à kokufa. On se moi. Sikoyo. Tokende sikoyo na malasi sika oyo azoloba. Totala ba dîme ezani. Dîme malasi 3:8 sika bakenda kuna bazo manipuler batu bozo yiba nzambe babiloko belé. Sikoyo totala ezani. On a fait 3, 18. Non, 8.
8 à 10. Verset 3, 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites en quoi l'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les excuses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Okoki komona ozomona wana te alobi mbongo moko boye. Alobi ke bopia dim oyo wuti pona ndako nanga ezana na bilia. Boyoki a mentionné mbongo moko te na kati ya dim. Sikoyo tokende na Deutéronome tomona Moïse alobaki nini. Deutéronome 14 22 à 25 tomona ndenge. Tomona dim Deutéronome 14 25 22 22 jusqu'à 25 ou 24 tomona. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque jour, chaque année. Ton champ chaque année, et ça chaque semaine, et ça chaque mois, tu n'es pas ça. Aujourd'hui salaire mbala moko boye oye yopia dim dixième. Et ça là qui n'ango chaque année et banda. Dim moko te o ezala qui chaque semaine ou bien boye ba dim mususu et ça 3 ans. À partir de 3 ans, une année. Et ça, chaque semaine, et ça, chaque mois. Et ça, là, qui n'a pas mbongo, continue. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu yo moko qu'il pe okolia choisira. place où atiki kombo na ye. Si kandaku na ye ezali, église na ezali. Yo pe olia na 10 mois na susu. Continue. Qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton bleu, de ton mou, de ton huile, et le premier-né de ton gros et ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Oyoki, omoni wana mbongo te. Azolo ba mafuta, ba biloko bele. Meka siko kozwa mafuta ou bien huile ou bien masanga ou bien loko moko memi passer omona. Ba kozwa yango te. Continue. 24. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter la dîme? À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Alobi ke oko changer 10 mois. Oko changer ango na mbongo presque place wana eza musika. Siko soko komi place wana, oko pia prise mbongo wana. Oko pia prise mbongo wana, soko komi place wana o salani. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, le peu des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce non, tout ce qu'il te fera plaisir. Je précise parce que là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, de bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras toi et ta famille. Avec ta famille aussi. Il faut bali à la carte. O etikali et commis à Christ. Mais place c'est-à-dire que biloko wana na yo mo ozo biloko na yo oteki yango biloko yango oteki osomi su biloko po yo olia su na famille na yo yango wana kote wana nzambe wana o etikali wana eza ba place ndenge ezali. Mais on a besoin de tout préciser le mot. Si quoi pour na mutu oyo aza déjà na biloko te parce que azo ba ole biloko en nature. Et bon ce mutu aza na espèce. Biloko en nature ici là te. Nzamba sila nzamba aza même chose azo changer te.
depuis wana yeba to depuis wana oyo to lia ka ezokuta wapi mafuta ezate to lia ka mafuta te masanga ezate essence wana pe mbongo ezalaki mais alobi mbongo te bosumba babiloko biloko ezali mbula ezokita ou bien tozala babiloko mosusu te non biloko eza mais biloko eza sikoyo nini echange ye ndenge alobi okoki kochange te alobi même soki okomi na place wana ochange mbongo wana okosumba babiloko boye opii bango évangéliste to continue pour moi maman comme est-ce que moi sérieux côté parce que on a mis tout dans siko tout le monde dans l'église c'est-à-dire pasteur oiseau encadré yo oiseau bonne la pona yo pour déjà balobi ba que non yé place azo la peka na musala place azo sala siko nini obiso to mettre ba pasteur permettre yango ezala ki pona bango yango wana oyo baza ba livai oyo aza presse pasteur azo présenter presse ozomona yango wana tokotala lelo ezala ki pona iron pe azala ki loko na pasteur lelo loko na presse bazala ko lia ezala ki pona bango ta wana ezala ki pona bango il faut ba pia bango ba lia pona ba famille bango mais ezala ki nango mbongo te ndenge alobi biloko en nature biloko ya nature osumbi oyo toza na besoin nango oyo toliaka 5 jours ba mafuta ba biloko soki eza ba poulet soki eza ba ngombe soki ba biloko osumbi omemi mais opia prise mbongo te parce que nzambe alobi que chaque année qu'est-ce que moi j'étais béni eza même pas 5 mois oyo ok musala au travailler oye il faut plus alobi que année jusqu'à année. Il y a 10 moussus ou azoloba Deutéronome 26 talabo Deutéronome 26 12 26 12 lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme de tes produits la 3e année oh ezalaki dîme à 3 ans l'année de la dîme tu la donneras aux Lévites à l'étranger à l'orphelin et à la veuve et ils mangeront et se rassasieront dans tes il faut ezala offrande oyo pia ba mais ezala dîme ezala uniquement pour na bango moko na bango te azondima de 3 ans après 10 mois na 3e année ezaba orphelin ba veuve ye akosimba ka muke mususu wana eza pona banini wana bana nzambe mususu wana oyo baza ba orphelin baza ba widow bazanga ba bilo yango wana nani lelo na yemo Lévite pe na kati ye moko Lévi azala kati oyo une partie et à partie akokabola na ba mususu wana opia na mamboko na ye akaboli batu wana bani siko otomonaka mama ake koteka après koteka azui na capital na atie dia part na bénéfice na ye azui 1/10 ya bénéfice na ye aye atia en enveloppe ake kopesa ye pa ya pasteur année jusqu'à année ndenge za balodi donc chaque année zambe amona so taina Deutéronome ozomona kuna Deutéronome 12 ezobanda ere ya mbula année ezobanda ndenge bani mbula kiti babandi ko compter mbula ti fin boko rekote année esili sikoyo wana ndi bobandi ko ya ko sala batini okomona même Yesu era azalaka botami era zo ikende na mama na ye bazo kende ko futa taxe ozomona taxe oya badime presque année par année ba okende na temple bakei kopia badime année wana nzambe ndenga bénir ak bango déjà 5 mois te sikoyo dime ezalaki nango pona presse toyebi yango eza pona presse sikoyo ya un problème lelo Moïse aloba boy a prophétisé oyo koya Yesu ozomona soko tali na Exode 19 6 alobini total Exode 19 6 jusqu'à 19 6 vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Les enfants de qui? D'Israël. Les enfants d'Israël. Bisson de Tozabana Israël. Oyo nyonso oyo andimeli alobi bozala royaume of priest. Azolobe la nini, azoloba ke saivia moko boya koya.
nakolakisa yo bino nyonso bokozala baprise devant Dieu. Lelo nani aza na ye prise lelo? Lelo iron aza prise nsusu te. Lelo Christ nde aza prise lelo. Yo ozo mobengama nani lelo? Ozo mobengama kombo nini? Kombo ya Kristo? Chrétien na mo Christ. Ye azo bengama Kristo okoki kozala chrétien te ozo futa dini. C'est impossible. Évangéliste où tu le vois qui biso nyos tout temps na Bible avec biso to royaume des sacrificateurs. Si quoi sacrificateur ne motoza habilité à coller dîme. Parce que ceux qui ngana sacrificateur. Pasteur pas sacrificateur. Ce qu'on a nya kozwa mbongo ya miningo do dîme. Na yebité parce que anda Christ soko lobi ke yo okomi soko bengami Christ. Ça veut dire que ozana ozo tambola loko na Christ. Yo déjà okomi prise. Parce que ce que tu as dit Apocalypse, Apocalypse 1, 5 à 6, Azolobani. La révélation Apocalypse. Dernier livre. Apocalypse combien? 1, verset 5 à 6. 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Oyoki, yende a délivré biso, après a sali biso nani, oyo babengami, chrétien na kombo na ye. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de quoi? Dieu. Un royaume de sacrificateurs. Donc, yo zanai. Sacrificateur. Ozo me bengam na chrétien. Oui. Ça veut dire que oza sacrificateur. Yo oza na yo prise. Si ko ndenge nini yo okozua opi ni susu prise dim. Yango wana oza ko mona ba apostle bazozwa ba dim te. C'est quoi évangile? Eh. Toujours mon amour tourner na auto poser question à. Tanga ngo susu. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Biso nyonso oyo toza amba de Christ tozo benga ba quartier toza ba prince. Parce que Moïse saloba ki bongo ayeba ki Christ akoya akotika biso ba prince. Yango wana lobi ke bokozala royaume de prince. Donc soko komi Christ okomi na yo prince. Siko opia prince ni susu ti ndenge ni. Donc prince wana sacrificateur. Yango wana sacrificateur, OK. Yango wana soko tali na Hébreu 9 verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux de fils de Lévi qui exercent les sacerdoces ont, d'après la loi, l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. 6. Et lui qui n'est tiré pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait le promesse. Mais que Zakel azalaki na line ya ba Christ. Ozomona. Yango wana azalaki line te na côté de l'or. Dim ezalaki nango pona ba Levi pona Aaron. Yango wana lobi na 14, sauter na 14. 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, celui de Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Oyoki azalaki na ligne ya ba précité, mais à recevoir Dieu. Na mamboka Abraham. Melchizedek azalaki Christ. So Christ ko Hébreu 5 alobini. 5 4 à 5 alobini. Hébreu 5 4 à 5. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fit Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il a tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs,
tu es sacrificateur pour toujours, selon accordé. l'ordre de Melchisedec. Yendi azalaki Melchizedek. Ozomona a recevoir azalaki na lié ya Christ. Lelo biso toza hérité na semble na ya Christ. Yango wana tokomi na biso na Christ. Donc tokoki te asali biso na Révélation 1:5 asali biso nyonso ba priest ba nani Royaume des sacrificateurs. yango wana. Donc okoki jamais kokende lisusu ozwi mbongo pi priest na ndenge ni c'est impossible. Ozobenga ma quartier. Makambo tozomona na kati ya église parce que monde ça dure que prière on va organiser 40 jours de prière, 50, 60 jours de prière et va exiger mutuna mutu aya na dîme na ye. Yango wana baso spécial baso comprendre Paul azoloba na Romain un sur autorité amba alobi ke nazolobe la bato ba yebi ba lor. Bazo tanga te yango wana bazo comprendre le côté. Yango wana bazo manipuler bato. Okoki ko benga ma quartier te ofuta dîme. C'est impossible. Total sikoy na day of Pentecost ndenge ezalaki. To kende na book of Acts to mona ba apostole basala ni. Acte 2 jouer langa 45. Acte 2 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils emporteraient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Oyoki na deo Pentecost bazalaki onos bazalaki position na babiloko bateka kiango bakaboli batu nyonso oyo bandimelaki Kristo jour wana. Donc mutu moko te azangaki bakaboli selon besoin ngai nazana pesa chambre moko naza bana moko mona moko oyo azana bana 7 azana besoin bon ndenge basala oyo bazalaki na mabele bazala bandako batekaki ba pi nyonso oyo bandimelaki ndako ya Nzambe oyo bandimelaki Yesu jour wana. Tokende siko acte 4 total à 32 à 45 tout monde. Acte 4. Et bazwa ki yango batikeli oyo tozolobela ba pasteur ba leader ba pasteur ba sala ni. 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage. Donc il y avait beaucoup de miracles jour wana. De la résurrection. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigne. Tous ceux qui possédaient de champs ou de maisons le vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et il les déposait aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun des distributions kabola. C'est impossible. Okomi na yo Christ. Ozotambola loko na Christ ozotambola. Okomi na yo Christ. Donc okomi na yo king, okomi na yo roi, okomi na yo priest. Donc ndenge ni yo kozwa 10 sous opi passer aux priest. C'est impossible. Bazo sala nini wana. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Yango wana, bango nyonso. Ozomona. Tokende siko na acte to mona Paul asali nini. Soki Paul azui mbongo ya batu nyonso oyo ba passer total yango. Acte 20 tokende. Acte 20. Acte 20. Verset 33 à 35. Bandana 28, total à 29, au sauté 33. 28. Prenez donc garde en vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Après mon départ, les loups criels qui n'épargneront pas le troupeau.
Oyoki, bakoparigner bango te basala nini? Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner le disciple après eux. Yango wana. Pona kaka pona bazuaka. Bazo sala ngote pona nzambe. Siko 33 alobini. 33. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sacrifiés. 33. Sanctifiés. 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement des personnes. Oyoki Paul asengi mutu moko te mbongo. Ni or, ni silver. Continue. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins. Paul azale kosala. Ndenge nzambe alobi ke okosala premier jour jusqu'à 6e jour, 7e jour, et ça, sabbat de Seigneur. Azale kosala na maboko na ye. Azale ki na ye manja jamais bato bazoli sa ye bana nzambe. Kristo nde lelo aza Kristo. Biso nyonso tosala o nyonso andimeli Kristo akomi na ye Kristo. Akomi na ye Kristo. Paul azale kosala. Yango wana. Bazo kende se Paul. Siko to kende siko na 2 Corinthiens, to mona ke 2 Corinthiens 9, 6, ce qui est qui obligation, ce qui est qui 10 minutes, ce qu'on commande après résurrection il y a Christ. 2 Corinthiens 9, 6. Et 2 Corinthiens 9, verset 6 à 7. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Yango wana est obligé. C'est pénible même à 100, même à 10 boye, même à boye 5 mois. Yango wana ou est obligation ou bien ou aux anango. Offrande ou est 10 et ça qui obligé, ça qui 10e. Bazale ko joie ni société. Na niveau testament bazozo après résurrection Christ et ça qui tout. Oyoki kende sikoyo na 1 Corinthiens 16 au monde ni sous Paul. 1 Corinthiens 16. 16 verset 1 à 2. Continuez. 1 à 2. Pour ce qui concerne la collecte en faveur de sang, parce que bazo aider l'église moko boye. Agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. De Galatie. Ndenga yebisa ki bagala na temple à présenter mutu oyo oyo basungi ba broda bazali kuna. Ezala ki volontairement ezate oyo pasi oyo eza commandement ni susu oyo badim oyo il faut pia offrande za bote to sali ko te so oza capable individuel oza nango osungi. Badim eza ni susu te. Total à Matthieu 14. Yesu est ramoni ba troupeau na ya salani 14. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Oyoki ayebisi bino me bolisa bamo. Ye asenga mutu moko mbongo te. OK? Na Jean 21 16 alobe ayebisi non 13 alobini. Jean 21 13 alobini 13 à 16 alobini ayebisi Pierre ni. Jean 21 13. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité de mort. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Oyoki, sala nini? Lisa bango physiquement et spirituellement. So koza leader il faut yo ba ko lisa yote. Na ndenge nini? Nana lisa Kristo. Biso nyos tozo landa Kristo. Tozo landa exemple. Ndenge Paul azoloba na Corinthiens 11:1. Bolanda ngandenge ngai na landi Kristo. Siko ekomi ndenge nini wana? Merci beaucoup, évangéliste. Je pense que tu vas belé au bazui choc na mambo a dit parce que
moi personnellement nayebi quand même tant ozoloba nazo comprendre makambo ebele ebele. Alors nalingai quand même s'adresser na bato wana parce que eza na bato misusu déjà bakoma c'est-à-dire bakutana na kibowumbu wana eza ya kozoka bapesaka lisusu te bakendaka mpe su baeglise te batanga bible bayeba droit na bango oyo nakoki koyebisa bango parce que okoki kobengama kristu te oyo oyebi maloba te mais bakontinue kaka kopesa badini non opia dini te opia offrande oyo oza nango soki oza nango okoki kosunga makambo moko boye eza na église frère moko aza boye okoki eza obligé te dine eza lisusu te ezalaki mpo na baprise lelo biso nyonso moïse aprofesaki yango biso nyonso oza baprêtre na baprise tokomi baprêtre na révélation tozomona 1:5-6 ye moko asali biso lisusu ndenge moïse alobaki esalami asala biso nyonso baprêtre na baprise under Christ sikoyo nani sikoyo okopia ça c'est grave nazo comprendre bango te bazolanda nani doctrine wana eza ndenge nini. Ça c'est grave. Mais évangéliste, parce que moi déjà un sujet très très sensible. Mais vu que batoise belé un sujet ma baku toyo kama meza belé belé ceux qui va venir koloba awa ils en mambo ebelé. Yango wana. Lelo pour na bandi comme sous au bazana parce que bato so azotuna. Enseignement aussi au makambo ya dîme, makambo zo fungula lelo parce que toyebi balobi que l'ouvrier mérite son salaire. C'est lui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Yeba ke balobi bo mema nyonso o c'est-à-dire bino ne bo sala bo pakabola yango pe na ba bazotana la première Thessaloniciens Paul alobi nini azolobela ba frère mosusu oyo bazalaki ya pasteur alobi nini 1 Thessaloniciens 4:11 à 12 4:11 à 12 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 4. Nous savons, frères bien-aimés de 11. Dieu, qui... c'est ça 1 Thessaloniciens verset 4, chapitre 11. Chapitre 4, verset 11. À 12. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille. À vivre tranquille. À vous occuper de vos propres affaires. Et à travailler de vos mains. Comme... À quoi? Non, pas main de bandini. Travailler de vos mains. Mais, banani, mamboka nani bandi sakai. Comme nous vous l'avons recommandé. Paul yé moka lobi ke mamboko na ya sengi mutu moko te silva. Ba yebi ke ne commandement o ezali. On travailler premier jour, 6e jour, 7e jour et ça sabbat au rentiner bato. Siko nda kuna yende bato nde bakolisa yo, siko Christ akufa kipona nini. Aye akufi ni susa tiki biso na ba chaîne na ba biloko ngo wana. Après tozo zela promesse o ya nzambe. Yango wana soko ça quartier au commune na yo évangéliste au commune na yo pasteur. Okoki jamais obenga makombo ya Christ oyebi na yo te ubi otikala na kati ya péché. C'est impossible yango wana bazoli ya bango mo. Na yebi te doctrine wana ou bien Bible na ngo uti wapi. Merci beaucoup. Alors on a dit mesdames et messieurs bandeko tout bino bolanda kabiso partout à travers le monde, on a dit que Boza est belle. Si je n'ai dit que est vaste. Alors, tu continuer ce jeu sur base de quoi? Tu prélever ma question na bino. C'est-à-dire ma question bino bozo comment. Botinda on a numéro soit et pas nanga, soit otindi et pas évangéliste. Tant on botinda ma question, biso to ko ma question nyonso tout ça l'émission to tanga ma question, yazo répondre. Autant ma question yazo répondre. Autant ma question yazo répondre. Pour toi, il va moi rapide dans ma canisse selon moi qu'on a préoccupation parce que mon temps dans la partie où peut-être à maîtriser et là peut partie peut-être où à comprendre mais la base biso ensemble to koyeba ko sala na bien numéro ezali na C ezali numéro évangéliste bandeko bozo benga ngai o te nani auti wapi oza serviteur de Dieu oza na besoin benga obengi mon kotuni ma question ngai na osala kaka musala nga. Donc, Azan est libre, au ligne monae, au commonae. Donc, éclaircir biso, délivrance, c'est comme Yagoteka. C'est comme il faut y avoir sachet, basique, tout ça, au plus ça n'a bon, on enveloppe, bon. Tout ça, je crois que tu as temps pour développer en moi.
ba rappeler kaka mutu oyo na kati ya acte oyo ayaka na ba pastor aoyebisa ba Pierre botekelanga Kristo na sumba basalaki ndenge nini Kristo aza koteka te aza mpona mbongo te afuti makila na ye gratuite mpona biso yango wana alobi ke na Isaïe 50 alobi nini délivrance même yango 51 à 6 yango papa donc 6 yango pardon wana eza important donc 6 yango bango Isaïe 52 verset 1 à 3 lève le voix vraiment bayoka nzambe oyo azoloba ke bana Zion bayoka badota Isaïe 52 verset 1 et le Bible. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille ta parure, Sion. Zion. Réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni un circoncis, ni un impur, ni impur. Secoue ta poussière, vendue, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. On reçoit délivrance na kati ya mbongo. Voilà, eza pona sujet oyo koya likamu ya délivrance. O délivrance na libala, o délivrance na libota, o délivrance na bana, délivrance na boye, délivrance na musala, o délivrance na voyage, o délivrance, c'est-à-dire partout délivrance. Wana eza kaka juste flash o boyoki. Tokozongela lisusu déjà na Esaïe wana donc dans les jours à venir. Merci beaucoup. Évangéliste Tokome na soka lelo bapona kokavana lelo. Merci papa. Oyo tolingi ka koyebisa bana nzambe balinga maloba balinga kotanga ba étudier ndenge nzambe alobi na 2 Timothée 15 étudier olakisa nzambe preuve ok ndenge alobi pe na Hébreu 5 ekozala na ta 5 et 12 ekozala ta oluki na Uzaya 4 mes peuples perish lack of knowledge baboyinga ngai pe na boyi bango osoma soki boboyi kotanga koyeba biso tokutani susu na mikolo koya soki nzambe apesi biso makasi ici na caméra. Merci à Jordan Panzo, merci à Maléconon surtout. Merci évangéliste, nous disponibiliser tant na yo. On a tout